Topesi longonya makasi na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Moma Iwakaninda. Le grand Mukish, mais c'est propre. Elonja Fête, l'homme le plus propre du monde. Double brassard. Mon pépé Asika. Zouabilou. Tobetele Maboko Makasi. Ok, Tolobi Boye. Le président de la République est attendu en Bougimaï. Le 30 mai. Le 30 mai. Le chef de l'État sera en Bougimaï. Mais avant qu'il quitte en Bougimaï, Tosengi na papa Augustin Kabuya Mwana Bouté. Tinda ba combattant nyonso, o baza renommé, ba président parlement de Yebu. Torangé na Chilou. Oh, on est à ma belle biso. On est à terre promise. Tosengi na ba parlementaire, président Jules. Nani? Yokasson, Pasteur Gili, Cholet, Neville, Jesse Mwamba, Toki Miyake, Toki Tenamboujimaï, une semaine avant. Nazokosa, Toki Tenamboujimaï, une semaine avant. Ba éclairer, toute la sensibilisation. Vous avez vu que Bango Moko, Bako Djembele na sa vie. Bana Mbujimai, Chilombu wenu nyaujulua. Nunu muna Chilombu wenu. Mula Nkwasa, Kasai wa Malengela. Mula Nkwasa, nyaulu wakushinda jimini. Merci beaucoup à papa Victor Tumbatikela. On va dire que déjà c'est l'enfant. Pour le 30, nous comptons pour le moment Mumbujimaï. Kinji Sankani. Kinji Sankani. Merci beaucoup. Natanganyika tata moko ayaki awa. Azala 3 familles. Azala famille moko 3 personnes. A cause que biso komona Zoé. Abomaki roulage. Aboma roulage na Sosimat. Il faut bakanga vrai ou faux? Tata wana a changé kombo na komi Mwanzambala. Mwanzambala. Aza muto bandundu te, aza muluba te. Nani grande sœur na ye tata mwasi na ye ana katupura mais ye akosa kibiso ke Jeannette Kabila ana kaputula ana kaputula za kilota munene kaputula za kilota munene siko ye ayena kisasa lobike kombo na ye Jeannette Kabila babotie na manono me Kabila babotie na ankoro mapasa oya botami na ankoro oya botami na manono wana zemi yango eza ya mulimu. Ok, tolobi boye bakangi colonel moko babomi ye colonel wana ataki tembe. Comme on a colonel Charles Samantha, Azaki déserté, Akimi Matinda qui Akimi, le lofard de ça récupéré et tué avec son frère. Beta Maboko. Faut soutenir Fardé. Faut soutenir Papa Kasso. Ah, on a Kinshasa. Mobilisation longwa. Awa bino nde bozo décision. Oye bisangai tocha général nani? Johnny Chiba. Bino momoni ndenge. Ona ngana moni
tocha gouverneur papa Elvis donc pour le continue Elvis gouverneur ya Kinshasa Elvis gouverneur ya Kinshasa tocha Elvis eza mwana changu ayebi ko maîtriser changu awa nazolukila bino misala ba papa Elvis bino mpe botindelanga chintu papa Elvis azokoma gouverneur ngobila mosala si abomaki bato na yu tosenga rapport de mamping aya kozwa Ngobi 920 mort Ngobila aza pio majeur ya Joseph Kabila Ngobila abebisi zandu akomi kobebisa kato tala biso nyonso na sa mokili eske bamama oyo baza na mbaso ya monoko baza te nazosenga bandoki oyo balokaka bapumboka na butu baza te bokitela Ngobila na mutu mokanga ye na ki bofina tala bandoki nyonso ya mokili bofina Ngobi akufa te na pongi ila besi viva d'ailleurs oyo eza badéclaration solide awa tolobi boye gouverneur ya Nord Kivu toyambi yo na esengo kombo na yo Kasha Malubo Luboya Kasha Luboya wetu yaya ata uza mupango répondre ata uza muluba ata mutu abandundu répondre biso nyonso beto na be Luboya wetu fils na ye aza policier alonga Benjamin toyambi yo mungala beta maboko mungala okozoka ya place bazali balelia tozosangisa baluba tosangisi na bangala osakani ojoki papa Bemba merci Benjamin tozwi ye papa Bemba ko alobi moso basakani bakojo si boyoki bato oyo batungisaki biso lisanga bonganga tala libulu lisanga bondo muzitu yoka misu mavondo oyebisaki bato ke yore l'insécurité yo nde tokokanga sikoyo l'insécurité komi na yese ozoloba te Félix akosala état de siège eza constitutionnel te c'est constitutionnel article 85 yaya botanga bino nyonso article 80 ya constitution elobi état de siège awa Ngobila leli azotya Elvis Ngobila kende Ngobila bafulu uleya na ye ambongo aleli na kende bandu balobaka nini ambongo jilili ambongo wajili mwaji katoliki toyebisaki bino bokole biso tozotanga katoliki te me tozotanga baindividu ya mbongo alobi ye te botika ba état de siège totyela se tokotyela se olukaki yango bokomona na Ituri boyoka na Ituri totye Tima Constant général na Ituri azocirculer tout autour na hélicoptère en 24 heures likolo biloko policier oyo alandi parce que so batie FARDC na suka na ye policier oyo alandi ye papa Kufa Lukobe papa Kufa Lukobe papa
Comment on a eu Bakou. Comment Bango Bassi? On n'a pas le temps à perdre. On doit ratisser les mbolos. Article 85 de la Constitution et lobby état de siège. Si vous avez un tout ça, c'est comme une aventure. Si vous avez un civil, vous avez un kanga. Vous avez un souffrir, vous avez un coufa. Le lobby état de siège. Vous avez un commis comme Bozi ba Congolais, Bobotami, Bokomi Kotuna Tubana na bino mikuse, papa yaka, papa viendra bien. Bientôt. Akoya le lote bientôt. Akoya le roi Jésus de Nazareth. Tozo ke nanu mbushima. Tolongo toke chika. Tolongo toke kabeka mwa. Tolongo toke na mupo. Tombola ganga ba. Lumbe! Ouais, Koya! Félix Antoine Tshisekedi, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Amen. Nzambe nde mutu akomisi ko dirige mukili na ye. Amen. Nzambe akomi ko blesser batu na ye. Amen. Alléluia. Mukili zanza. Nzambe. Balobi environnement est pollué. Oui. Awa na Kinshasa tomoni mwana 17 ans na sengle na hotel okangami libera. Mwana mwasi tomoni yo na kamoji pa muke na hotel tokangi yo. Tolérance zéro. Tomoni policier azobina na bar umukama. Tomoni FARDC na bar umukama. Otomoni policier azomela gene umukama. Policier azomela jambo umukama. Tosengi na mukwa ntombolo salela bango ba cantine populaire bazwa ba top ya minene ba top ya sikri ya minene badame fufwebe ebele mukwa ntombolo badama zezele bele balia. Pas conjuguer le verbe farater au temps présent. Je farate, tu farates, il farate, nous faratons, vous faratez, il farate. Est-ce que bango kabango ba conjuguer kabango? Je. Bisa michopo zo kangama. Wili bakongo conjuguer verbe farater yemo. Je farate le mona na ye. Kendo farate na Awa, bayebi singai, parlement de Boué Botami na maison on a pris. Il y a un français. Héros, caméra yé. Mais comment vous avez trouvé la situation de la RDC? Bakonga Robin. Non, Félix est comme son père. Moussoussou, Oya, Jamal Albinon. Je suis au non-sang. Moi je suis au non. Ouais, mais non, tu n'es pas au non-sang, tu es fort. Parlez-moi de mettre ma boko. Il y a français qui sont n'a pas vu 8. Français, t'as la caméra, moi je n'ai rien fait. Mais j'ai accepté d'aller librement. Mais comment toi, Bakonga, avec 7 millions? Bakonga, caméra, mais je parle de moi. Je vais te taper. Massaro. Non. Moi, tout ça, Massaro, moi, tout ça, c'est caméra. Moi, je ne suis pas volé. Caméra. Masarata! Attention! Kimbele! Aner Batwakimi Babiro za ukangama Nebozo zela nini bozo Gilles Bocha presa Aner Baronde yozo bakimi Nalingina zala Kalevu ya Fachi Nalingina zala Shadar ya Fachi Mono menga na Aner go
po muntu a esprit lokola ya ngai so bakoti kuna ratissage bacombatant nyonso bakoti 5 millions de combattants tozotambolaka makolo aner soye bomaye aner soye bomaye eza bongo te tozoluka bango opération toyebi pa na sili liboso aner sikoya soye bomaye nani avandaka awo awo epa nani epa nemi mula na ojefre tokobanda na ojefre miyibi nyonso bakabili bakomi bake na ojefre mboka ekendaka Tanzanie kofuta bapolisier me bapolisier na biso baza na mbongo te bazokende kofuta baenseignant na Tanzanie me biso bapolisier na biso bazosouffrir tokondima yango merci na mokwantombolo wa ye tozorécupere banome na ojefrem batiela biso papa moko ya opposition papa moko oyo abundaki gera 40-45 oyo ayebi lutu ya papa Etienne Tshisekedi batiela biso kuna batiata Frank Diongo botiata papa Jomi Ndongala botiata Ibrahim Kabila ojefrem mukontombolo ojefrem bopesa botiela biso Ibrahim Kabila ye mpe abundimi ojefrem topesa ngo Ibrahim Kabila ou bien Frank Diongo bato babundi po depuis lelo bato babundi mingi nazoka bakombo na bango te neti Frank Diongo neti Christopher Ngo neti Jomi Ndongala mususu nani Ibrahim Kabila bato babundi mingi me tozoka pouvoir oyo bango babundaki bapesaki pouvoir vrai ou faux toyoka bakombo na bango etalinga te okomona bato ya IDPS yoko bandi kolobela baye etalinga te babundaki lelo député moko azalaki ya FCC député Kalonji alongo alobi na komi ya Tshisekedi jusqu'à l'infini eza malamu te il faut tosoutenir ya 100% na tia député Kalonji oyo alobi ke nakokufa mpona fa soki moto ayebi so nakokufa mpona parti soutenir ye eza teke bino bwani non bozokommunike mabe bokotelaka bato ya FCC te soki moto asali malamu mpona nini tokreaki nyonso sacré ifale totikala biso moko eza bongo te nous avons besoin de brebis pe on a besoin de brebis pe baye yo communant il ne faut pas parler de soki oyebisi ngai il faut pas parler na kotanga kombo na yo nango tolobi boye merci beaucoup na papa Gilles Alingete Fimbo Keke Alingete Fimbo Keke merci na papa Victor Tubachikela oyo banzela boyoki kobanda na kabamba banzela nyonso zo ya ville ekozala asphalté beton na be kobanda na kabamba koya boy beton na be mpona circulation Kinshasa sikoyo circulation tolingi salité te bakangela biso mutu ya régie des eaux DG mai eza te tozolata bavesi sa mai bakanga bango eza sabotage tolobi boye yaya botika nga na loba procès ya Kayimbi ezalaki biso tobomaki Kayimbi te eze biso nde tobomaki ye oyo abomaki Kayimbi bakanga ye oyo bomaki Kayimbi baka la mort de Chebeya on doit accentuer le procès toyebani ke muntu abomaki Chebeya eza Kabila na John Numbi siko tokobandaka korepetaka mampingi tala putuka basa bakongole nyonso bayebi ke muntu abomaki Chebeya eza Kabila na John Numbi yo kaka mampingi tala mutu munene kabasa mutu ko mampingi le massacre de Yumbi mutu nyonso ayebi ke mutu abomaki bato na Yumbi eza Ngobi tobanda korepete vérité na banda kobomba mutu abomaki bato na Yumbi nani je vous informe
on vient de récupérer tout le mine à Lubumbashi. Beta Maboko. Bamine Angoyo, Papa Sam Longonyo a récupéré Bamine Nyonso. Bamine Angona ya Vandela Kiango. Moïse Katou. Bazoko Sawa Boukou. Zoko Bamine Nyonso Zagi na Maboko na ye. Chitokato. On m'a piqué la Nous voulons voir clair sur le contrat léonais. On avait signé des contrats léonais. Qui avait signé ça? Ce contrat wana. Nanya signé qui a? Tolingi tokanga mbatu wana. La dislocation de la Gécamine au profit de qui? Au profit de Kabila, de Moïse Katumbi. Arma Tungulu akufaki. Babomaki lokola Jésus. Bakangi Singapore. Kabila beti makofi. Et puis ma fongole basinga abeti mutuna se mutwe panzani. Armatu. Mutu akomaki Armatu c'est Kabila. Tozo senga na bavoka. Naza na dossier bavoka. Na bandi na bino. Makamboze bela bana ba papier de Kebe. Affaire des avocats. Yaya, nalingi na chite awa. Affaire d'un dossier parcellaire sur l'avenue Nzobe 90, commune de Bandalungu Bisengo. Vous êtes en train de jouer avec le feu, vous les avocats. État de droit y est. Il y a des avocats mafieux. Lupango est une association à Lusamba, Beloi, Jeanne. Basali contre Lyongo Lambert. Basali, Basambi. Maman Lusamba a gagné le procès. Bokata a procès, Bozokata te. Bokata, Palingi Basisa kaka Maman Bongo. Maman Mukolo. Lelo Bakosamba na 7e rue. Dazo Kebisa Bavoka wana nyo. Maman Lusamba Azaya eu de pèse. Oui. Lelo, ce que vous avez sakana, na koso 5 millions de ko. Tokoya na Nzobe, tokoya yo muntu ozokata procès asa longi, mais bozo bavoka mafie, boli akayeka kambongo. Bokeba, eyokani tozoya. Muntu wana bavoka mafie. En commençant par un président de parti politique. Honorable membre à Kimi la Union Sacrée, tout ça longa. Tout ça longa Keba. Tokotumbayo. N'a répété. Tout ça longa Keba. Lupango neza yote. Oza honorable, oyibi na te ya Kabila, oyibi na ta Kabila. Oza état de droit. Tout ça longa. Toyebisio, on conçoit 5 millions de combattants dans ndakuna yo. Merci. Tokoluka yo. Tika Maman Lusamba libre. Tika Maman Lusamba libre. Na bavoka boza na procès. Bokata parce que to sommes sur dossier. To sur dossier na maboko. Botika buzoba. Bavoka mafieux. Kasa na mbalasu. Yasuka. Soki toyoki bino. Tokokanga bavoka nyonso na prison. Ok, Dieu merci. Vous mettez la cordon ma boucle, Oi, Koya. Kombata Fachichwa. Kombata Tozoka te Fachichwa. Kombata mi bete la maboko bisigo sale. Combattant d'élite, bomba. Yaya nazo ebisabino papa mboso alinga kolebisa ba député lobby na parlement. Ba député ba bimi libana basali pe ba parlementaire de debout. Yaya na ebiso mikolo yo phénomène parlement debout soko telemite oroye bela. Dit de paix c'est viva. Yaya papa mboso lobby. Il fallait tout identifier tous les parlementaires. Oh, bah ça n'a qu'à s'assembler. Yaya, mais bisayo, bah député ya S, babi maralibanda te basalini. Yaya, parce que lobby, yeba déjà mon quantombolo a signé qui déjà signati. Pour na tobeng état de siège na S. Bah député S, mon toité qui bangoza journaliste moko ya
oyo tobengi ya NTNC ya NTNC na otanga communauté yene mutu azwi bango na musika bakomi komitunana balobi muku asombolo aza mabe état de séjour na ese bakoyeba biso polele yango toyebisi papa mboso nzambe apambola papa mboso nzambe apambola UDPS viva toyebisi bino mboka oyo ezongi na point de départ par rapport à nini papa mboso azali mutu ya impère vrai ou faux oyo tobengi baatulukwebo azali oyo tobengi mutu ya société civile na époque ya kala vrai ou faux yaya toyebisaki bino afdel ayekoambrie biso pambapamba lelo bakosa biso bamapasa koto babotama zeme lokola zeme ya mystique yango toyebisaki bino faci aye koarrange mboka oyo po ete mboka ezonga na rai yango omonaki ntango akotaki na pouvoir azwi mboka oyo akabi yango na maboko ya nzambe yaya nazoyebisa soi-disant bato alota baluka sutuka nguluma batika bavantire na ville ya Kinshasa bauti ekomarche awa na Pascal chombo kutu merci na bato bazwaki chombo ya Martin Fayulu na Pascal parce que akanisaki lokola kasongo akozongisa ye chombo UDPS FIFA oyebi papa kasongo amaele ntango Martin Fayulu ake atiki na Friday House Martin Fayulu ata na chombo akomotuna kasongo chombo eza te kasongo ayebisi ete papa ya liboso na futa pine naye kofuta lisusu chombo yaya nazoyebisa yo na moma oyo tala mutu wana déclaration ozosala lobi mais abosani awuti komarche yaya nalandaki meme oyo tobengi bazayiba UDPS FIFA kombata pesanga viveloka UDPS FIFA nauti ekolanda bazayiba bazayiba asalaki déclaration parlementaire bazoidentifier bato akende kuna merci combattant élite bazayiba asalaki déclaration batunaki ye balobi bazebe yo loba kete ko travailler na Félix aza maboko salité mais boni oyo ko travailler na Fachi alobi te to sala ka message wana ba oyo bazali faible na politique ba kolanda biso to sala ki po na ko maîtriser oyo to bengi masse na biso mais botela ba déclaration Fayulu osala mais lobi le uto misaba na bato na Pascal wana bauti kotambola oyo pona kimia S même mokonza mboka a décrété oyo tobengi état de chef yo moko molobo ezali mabe complicité na balusha na bafili yaya tolingi komona association balusha bafilimbi te toyebi bango na Kinshasa oyo toyebi bango na Kinshasa oyo bazali bamboro UDPS FIFA parce que baute kokanga représenter alusha filimi na ese wana azo coopérer na ba ADF na lusa yaya bakoyi parce que po nazoyebisa yo boyoki société oyo mokonzi mboka azotiango mpona kocontrôle même barebele ram awa société wana nazoyebisa yo même toyebi bafinancement ezouta na baréseau sociaux mosusu ezouta na RTL, Vodacom, Africell bozolinga bocombattre yango parce que boyeba déjà internet ekozala ofele et puis chef de l'État alobi taxe ya ram ezala te ram eza wifi ofele tozotala bauniversité nyonso na bazandu partout ofele combattant d'élite biso oyo tobengi peuple congolais toali na droit ya kosoutenir yango yaya ntango ozolanda ete même na este ne fiske bazokanga même bagroupe barebele même baconversation à partir ya batelefone yeba deja na este ezali oyo tobengaka ram wana ezali oyo tobengaka communauté internationale atie yango pamba te mpo ne fiske ya koidentifie oyo tobengi bagroupe nyonso rebele UDPS FIFA combattant nakoyebisa yo osoutenir Fachi azali de notre azali Cassandre azali mwana mboka solo yango nayebisaki bino évaluation UDPS FIFA combattant pesanga viva UDPS FIFA Fachibe combattant Fachichwa merci combattant d'élite nakoyebisa yo ete UDPS FIFA Fachichwa combattant d'élite nakoyebisa yo ete
Fachi aye pona kosangisa union sacrée toyebisaki bino ezalaki vision ya Etienne Tshisekedi wa yango omonaki basangisaki barepresentant nyonso ya union sacrée bauti kozala na évaluation bolandaki Jean-Pierre Memba clairement Jean-Pierre Memba alakisi biso na bolingo aye na union sacrée mobimba papa parmi bakarte oyo etekami na S soki batiaki oyo tobengi même bandeko na biso tobengi bakatange toza contre bakatange te eza bakatange mosusu bakomaki oyo tobengi baboti na barwandais bazobala na barwandais balinga kotravaille na intérêt ya mboka te yango nazoyebisa yo soki olandaki même message ya Jean-Pierre Memba alobi ngai Jean-Pierre Memba nakosoutenir Fachi Beto biso tozali na pouvoir soki ebembeli biso ebebeli biso awa yeba deja 2023 peuple congolais akotuna biso ndenge moko na okiseka buya alobaki yango na meeting na ye alobaki pouvoir oyo biso MLC eza na kati oyo tobengaka assemble eza na kati na eloo ekamusenga Moïse Katumbi Chapwe po ete aya atindaki oyo tobengi représentant représenté soki otali quand même azali na problème ya double jeu yango nazosepana na programme ya Luchani oyo yauti kodepose na présidence oyo bakozala candidat na 2023 azala congolais ota yaya cette fois-ci toyebi bato oyo badérange mboka oyo papa bazali bamborolo bie bamborolo te oyo bazoboma bani eske yo congolais culture na biso tolobaki ete congolais ata omemie na cimetière na butu akobanga mais culture ya oyo tobengi ya bambororo azokende le plus loin ya koboma ndeko na ye na profit oyo tobengi ya baminere nayebi biso bauti kobotola aéroport lobi na kote ya Beni aéroport babotola yango epa FARDC aéroport wana basala yango avion tobetela FARDC baboko yaya tokoyebisa ete biso peuple congolais tozosoutenir FARDC à 100%. Tous les généraux bakotia bango na est ba remplacer ba Boukoumès ye ba remplacer ba gouverneur biso peuple congolais tokosoutenir bango à 100%. Toza na opération litite ningana yaya nazoyebisa yo couvre-feu zobanda balobi bakuta ino na nzela okozonguma na nzo yaya nayebisi yo cette fois-ci Fachi ali kozongisa Congo na rai papa bandeko na biso bala na ese parce que même bandeko na biso soit disait à la muka ba comprendre ete Fachi ndenga ya wana zali déterminé guerre na ese zosila ndenga ute ko déboulonner Kabila systématiquement azu fongola ya ko déboulonner ngo susu este yango nazo esayo bandeko Beni Butembo batikali na kimia mais tozo signaler na ba musu ba batami na bandako oyo tobengi bana mboka solo bo travailler na ba maimai bisika bozali boke bosunga mboka pona avancement ya mboka yango tokoyebisa oyo nyonso akoya na butu na moi biso tozali na droit akotindela ye mo yango bolandaki papa Sholi na mbongo bazwi oyo tobengi na cahier de charge na bango bakendaki kotikela oyo tobengi papa Mboso balobi ete biso mpe tozo soutenir FARDC ezali na est yaya na est que bino bonimi yango yaya nazoyebisa bino tolandi oyo tobengaka mbongo amemi cahier de charge aye kopesa papa Mboso oyo biso mpe tosoutenir mame oyo osalema na est kalakala nyonso wana ozalaki wa papa nyonso wana Willy Bakonga atangaki bato ebele na liste na ye oyo parmi 15 personnes oyo badetournaki mbongo oyo tobengi ya gratuité enseignement bisika ozali yebe merci mpona lelo na suja tobeteli président merci maboko. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Oyo l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, Oyo Tilalong, et Zaliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, y a un homme d'affaires congolais sérieux na diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires.
naturel et organique. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, ou ya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire, ou ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eden Store.